Mbote bandeko balandi ya vuva mu télévision bisika binso bozwami na biteni ya ndako. Vuva mu télévision etando ya bwania, etando ya mayele, etando ya bonsomi. Matondo pe esengo etondi biso okati ya mitema na komona bino ete bozali penza ebele liboso ya ba etando na bino na tina ya kozela émission na bino ya environnement. Lelo na émission na biso ya environnement tokolobela bongo cause ya ba érosion. Érosion ezosalema lolenge kani. Tokomona na kati ya ville province na biso ya Kinshasa tozali na ba commune mususu oyo ezali pla ba commune mususu ezali na bangomba. Mingi ba commune oyo ezali na bangomba bango nde vraiment bazali ba victime ya ba érosion. Érosion ezosalema na esika mutu yambo atonga na lupango na ye esengeli a contacter bongo to pe mutu yambo abanda koteka ba terrain esengeli no service moko ya urbanisme et habitat ekoka bongo koleka na ntina ya kosala bongo ba recherche to pe kosala bongo ba examen esika oyo mutu azoteka ezali malamu ya kotonga to pe te eza bisika mosusu mabele eza penza makasi te zelo oyo apete yango wana nde ezobenda penza ba érosion ntango mbula ezobeta mai ezozinda na se ntango mai ezokosenfonce ezolembisa mabele malembe nde yango ezokumbela biso ba érosion yambo tosomba esika totala nano esika ngo eza na bacondition nini parcelle oyo sombi eza cadastre to te topesa penza bato wana mosala na bango basala ngo na lolenge esengeli totika mutu asala mosala na ye oyo atangi eza te ke mutu oyo aza concerné ya kosala mosala wana yo sote ye ozwi mutu mosusu asala bamosusu mutu asali aza di domaine ya mai wana te ntango yo osombi na esika wana oyebi te natonga ndako etage to te natonga ndako ya modele nini nakotonga na forme nini ntango yo tongi na forme na yo ntango yo tongi lolenge yo lingi lelo tozomona bandeko mingi bazovanda na kati ya baérosion bandeko mosusu baza na bakati ya bambulungu sans tenir compte que na mbulungu wana ntango mbula ezobeta mai ekouta likolo makasi ezokitela bino ntango mai ya mbula ezokita na mbulungu sor na bino ekozala nini érosion coûte que coûte ekobeta kasi tomekaki penza kopusa makanisi mosika oyo wapi tokitaki na terrain na ntina ya kofilme baérosion na kati ya commune na Mongafula précisement na quartier Matadi Mayo oyo ezosala pasi boyoka mpe bolanda lolenge érosion ngo ezaleli mpe bandeko bazangaki te kopesa mwa maloba bapesaki ba point de vue na bango lolenge érosion ebandelaki mpe bakokoso nini bazokutana nango kosala na bango na eteni wana mpe lolenge érosion wana ekati nzela oyo ezalaki komema bango na facilité nyonso bandeko batasi ete nzela wana ezalaki na kati kobanda Matadi Kibala ekoti na Matadi Mayo ememaki bango ntina Kimwenza gare esukaki kaka wana te ememaki bango na biteni ebele oyo bandeko pe batalisaki nzela ngo lolenge yango ezalelaki ezalaki moko ya nzela oyo efasilitaki ntango babandeki kokunda likulu na selembao ntango bazokunda likulu ya kitokimosi babandaki kokota na nzela wana ezalaki nzela oyo efasilitaki bakenda kozwa mabele bakuti kasi lelo bango baza na érosion baza na moyen te ya kobima tolobaka ntango nyonso na émission na biso ya makobwaka fulu to mpe kotia matiti na esika oyo érosion ezali eza solution te bino moko bokoyoka mpe bokomona bilili ya érosion wana mpe lolenge bandeko balobi batie matiti kasi so matiti ezalaki solution banda érosion ne banda kolenge elingi ekoma na niveau oyo ekomi lelo te kasi soki ekomi na niveau wana parce que bazangi soutien ya malonga batie matiti basombi basaki na force na bango bandeko mosusu badeklare mbongo bazobimisa po basala érosion babomisa ekomi meme koleka mbongo oyo babimisaki mpona kosomba mapango tolanda bandeko Naluba, Nasakola, Napanza,
balingi mosala zate mami pesi na maseki butu balala te seko kanisa makambo elongo bani te lelo naza na mayenzike eza kotungisa ngai makanisi mangai mpe bomoto bwanga oyo nakoyoka lelo mpe nakomona lelo na mokili ya lelo ekosala soni na mabota watoto na wazazi liboso ya bikando bikie ya kotala eza te noki te oyoka soni po nyonso esi emonani mpe eyokani lokola bibwele bongo natamboli na nzela makambo nakomona makambo nakoyoka ekosala soni bana mikie na mikolo bakoyebana te basi mpe mibali bakoyebana te bato nyonso elateli moko etamboleli moko bizaleli mpe na lolenge moko ya soni makasi makambo nakoyoka makambo nakomona ekopesa kanda ekopesa mawa natomboki na peti na suka o ekomi komonana na miso bato bongo oyo tokoyoka mpenza na pasi na motema bandeko totunana nano soki toza kaka bato papa mama bino boyebisa nga na ntango ya kala ezalaka boye bino moko boza komona malamu Manakata Afrika tala ndenge bazo sakanela biso na pasi na motema bandeko totunana nano soki toza kokende wapi papa mama elenge mwana Afrika koka miso na simo balisa nesika tokomia bino moko boza komona malamu eza soni na biso bayindo totangi bakelasi tolobi ba français koleka ba français mais liboso ya mokili tozana eloko te bakonzi bakonzami tobongoli Afrika te bosoto bipai biso na balaba kombo na ngai Jean-Claude tozali précisément na Mongafula na quartier Matadi Mayo érosion ebandaki lokola maseki soki na bosente il faut ezala 2004, 2005 à 2007 nde koma makasi ezalaka bato apuni bando ya kozwa zelo a ntango ya kozwa zelo babimisa ntango mpe na école basali réfectionnement ya école ezalaka na bagoutière balongo bagoutière wana donc mai nyonso oyo ya école ekomi okita loko eza donc toza na canalisation ya mai te mani sokomo kita awa yango epasola bo tozwa donc l'état akutaki pa makambo te toyebi te soza na Kinshasa toza wapi biso moka bana quartier nde totyaka maboko tobungisaka nani érosion mais tosenga kamwa coup de main na bakonzi ya likolo mokonzi ya mboka te la biso nani makambo po tokomo kende kala mingi te tokoma nani basinistre tokozala posi ya ovanda te lupango na yango ezali monene neti oyo lupango ozali ya basango nyonso si 40 mètres nyonso elongwa na nzela donc na 15 mètres ya nzela nzela ebandi banda nani aéroport yetiki mwenza donc nzela ezali route principale oyo donc basalela yango na Mongafula mais eza négligence nani tozwa donc oseko monte na l'état kaka biso mo na quartier nde tokotia maboko na kati ya toza kosenga bakonzi mboka bakotala likambo po eza yango te batika biso kaka ndenge wana donc érosion donc ma trop. Merci d'abord pour la question mais remerciement d'abord na presse ya vous c'est une occasion tant au côté qui a wa territoire de Mongafula commune Mongafula précisément un bon nombre de quartiers ça lotité dans l'état déjà urbanisé
neti awa tant bato bakotaki wa ezalaki réserve dans le temps parce que bato bazalaki na niveau ya école, c'est-à-dire l'état asalaki limite oyo nyonso baye ko récupérer vie d'identité démographique bato bakomi ebele moyen ya kosala eza te barécupérer basongesongo makaka mais nzela ezalaki bien nzela oyo soki ozwi awa ti aéroport ya njili brasserie kokobima Congo central kokobima Lemimbu kokobima directement na Matete na poids lourd wana na pont ya Matete, c'est-à-dire nzela moko ezoko connecter plusieurs voies oyo de sortie, c'est-à-dire alors nzela batika kato yebite pour quel but parce que nzela oyo ezoko pesa biso facilité koko zo taxi awa obimi Matete facilement koko bima njil mais toujours ezalaka toujours abandon za première fois première érosion bandaki kuna première tête bandaki kuna il fallait bawela kite chaque fois il pousse ani omoni engloutir combien de maisons ba boni ba perdre bazana moyen muke mais atongi ndako à la fin à perdre atikale maboko pa vraiment eza malamu te l'état chaque fois za no oublie na nzelo yo on dirait neti Matarma yo na kati eza écarté na commune de Mongafula alors que ils ont fait eza partie ya Mongafula parce que Mongafula eza commune o eza plus vaste chiko ba autorité communale bazwa ka charge na bango te bazwa ka possibilité ya ko visiter te neti région ya Salamibo ni chef de quartier aye ko se présenter te autorité moko aye awa te alors c'est-à-dire bato bazwa ko sala avec les moyens manuels o ezali bato ko sala kala érosion bo et combien de mètres dimension et bani kuna na source wana yeko matawa c'est-à-dire 18 ans ming c'est-à-dire plus de 5 ans bien 7 ans érosion isali bazwa ka une décision moko te année passée bazwa ki baya ko tikna ben moko hôtel de ville atina soki de ben bakoka ko sala te na période André Kimbuta lelo yeko ko zonga les sources et reprendre en plein royo c'est-à-dire to senga d'abord na président de la République Yen Kolomboka, il faut attendre intérêt à petit peuple parce que bisonné be électeur auto simbi mboko yo alors ceux qui le to za abandonné batu boni ba perdre batu boni bazanye place ko là est-ce que l'état a pesa ba moyen que moyen za limité bazo en charge commune bien hôtel de ville azo en charge pour abong sanzelo yo comme ça il pesa passage entre Lemimbu njili brasserie aéroport Matete na pont Matete parce que nzela yango yit nzela oyo nzela izalaki prévu flamas abongisaki nzela oyo dans le temps poids lourd nyonso eutaka na Matete kuna na Kingabwa elekelaka awa ou bien ezui Matete ekomi na site lukai na pont wana emati ekokobima mvululu jusqu'à présent nani babongisi te eza banzela oyo l'état belge atikaki esengeli bango batikali na bokunzi bazwa charge ya koentretenir baréhabilité banzela comme ça mboka etambula bien tela toza na ville de Kinshasa oyo commune Mongafula ville de Kinshasa eza intérieur te abongo soki ezalaki na Kasai bien na Congo central à 400 km mais entre temps awa à 10 km à 15 km je crois entre Matarma yo ville peut-être ça peut avoir 15 km tela lelo tela ça serait boyé parce que moi on dirait mutu situation eza na mboka vraiment to sengi na président de la République na bakonja d'abord le gouverneur de la ville de Kinshasa parce que charge eza ko revenir na ye na bat na ye bazo en charge ba bomsa nzelo yo biso peto za la laisse tela érosion ndenge zo ko menacer oyo moni lelo oyo moko eza kuna na mosquée moko eza quelque part pas ma docteur mais finalement Matarma yo mobimi kozala nguluti bazo conscience ya malamu bo ba bongsa nzelo biso peto za la l'aise vraiment to sengi gouverneur de la ville de Kinshasa d'abord c'est lui la première tête après to sengi na président de la République comme ça basunga biso en sorte comme ça biso érosion ezala un peu effacé comme ça nzela zonga ndenge flama azwaki makanisi ba canaliser nyonso vraiment remerciement na presse ya Vouvam na télévision Vouvam grâce à eux nous avons cette chance de dire un mot merci Bosoto na religion, bosoto na politique, bosoto na science, ezo sala soni, baye bazana posa ya komata ya Afrique, ya kobonga ya moindo bazomona na te, na esika to luka Afrika ebonga, bisoto mipesi na makambo ya losambo, mabina, masanga, makambo ezangi tina oyo ebo zongi sa Afrika na simakiali, ezo sala soni masolo ya mboka na biso ebeta makate, pakonzi Afrika bazokamba ba africain te, Afrique etondi na ba faux africain les noms oyo ba mi yebite pe ba mi fingaka ba vrai africain lokola biso atoza mingi te oyo to mi yebi pe to mi mingaka yango tuzi mokano ya kote ya lokoso mwindo pour Afrika etonda na ba vrai africain ezo sala soni
nani komo natina lelo union africaine zo simba te na ebite tozanga kanini botango nyonso to benga kamindele communauté internationale basunga biso nzoka bango nde bati songi ya mbona Afrika bazoko panza biso poto yokana te tozana posa ya situation tozali na ngo eteni na biso ya Matadi Mayo précisément na sima ya hôpital oyo ya l'État. En tout cas tozali pena na kokoso ya makasi na maeteni etali ba érosion. En tout cas kokoso pende ezali makasi soki tozali kovanda na beteni oyo ezali ba kokoso ba érosion ezali tozali kovanda ka pona ba difficulté ya mboka kasi na kotala penza na réalité soki mboka pende ezalaki malamu eke ba dirigeant na biso bazwaki pena charge ya koyeba ete population na ye esengeli avanda na esika malamu esengeli totongela population po population avanda na eteni ya balamu azala kimia makambo nyonso ezala malamu na kolikia elingaki ezala penza te mutu ye moko azwa décision aya kovanda na biteni ya boye. Donc suite ya situation ya mboka makambo ezokobala na te politique ezobala na te makambo nyonso social ezobala na makambo ezosimba te. Donc mutu akomona ndenge azomona ndenge akosala te donc amoni kaka tika aya kobongisa esika oyo amoni kaka koyi kovanda na bana po ete azala mwa kimia kasi na kolikia na bambula ngo pe mikolo ndenge ezobeta donc tozoyeba pe te tokosala nini na maetali situation ya bisika tovandi lokola na baeteni ya ba érosion boye donc tozovanda kaka na ngoya nzambe kaka matondo mingi oyo pena tozalaki nango ya kotalisa yango wana. Soki l'État kotalela biso penza situation oyo etali ba environnement na biso neteni ya mayo boye ba kokoso eza makasi ba mai penza ya mbula en tout cas pona kovanda eza pena kokoso makasi donc oyo tozalaki nango kotalisa penza ya ngwana solo botolo babo solo soni to como ki Afrika po pasi elekina yebite to zela kanana ya posini sango ba oyo to zela kabandeko bazambi yibi ba yake pana bisoko luka bolamu na bisote soni na politique africain boke ba tricherie sans intelligence ke ba boko swati zengu to zananda comme nene sila te bolingi bokamba ngolo kole si esila sia botiko kosa biso ete bolingi mboka pote oyo boko sala eko baby sande mboka ikolo ya lokoso ya bokonzi ya kolia longwanga ina kota ngapena lia mboka nini na mokili oyo binobo yebi etonga mana ba manda ya 5 ans renouvelable une fois bokanisi Congo pe Afrika oyo ekufi uta 5 siècle boko bonsango na ba 5 ans la bino wana banso bi wabali bi tanza makeri samu bi won chenye banisa bamabuno wale nabi bikweta won chenye banso bafuma bali bi bakazabira bafuma bali won chenye mema bamu mema der won chenye biso bakolomboka oyo etonda bomengo kestu kumalukula batu oyo bazanga kulebi lokwepula oyo kuna bambwani baliaka oyo likambwa soni awa tozali na commune ya Mongafula na lupango ya mama tomoni bamire ndenge ebukani tomoni pene érosion na nsima toyebi te mama soki oza na liloba ya koloba concernant érosion oyo tolembi tozosomba basaki mbongo kutu oyo tozobongisa érosion eleki na bambongo tosombaki balupango érosion ezoya ndenge nini toza na hôpital ya l'État eza na bandako ebele na kati bazalaka ata na libulu moko oyo bakonservaka mai ya batolo na bango wana te siko mai na bango soki ewuti kuna eyembala moko ti na balupango na biso mire kutu totia na ndako mire ekonsome biso mbongo ebele mire wana eza ya kokwea na se talaka ndako monene lokola oyo botokeni koperdre yango mpona érosion eza mpasi mingi eza susi mingi ndako oyo soki eza bona kati ya mboka ya bato eza esengo mpo ezali honneur ya pays na biso papa mekana mpe kofilme ndako yango mpo bakobona mpe ndako yango ndenge ezali mpo ekende na érosion ndako ya boye na kati ya mboka ya Congo sikoyo ekende ka boye eza mpasi mingi tozosenga na l'État bango moko bakita baya nano kotala mpo batrouvele biso solution nini oyo bakoki kosala mpo biso na mbongo ya moke toza nango tokokoka te l'État aluka moye aya
po baluka ndenge nini bakoko kangela biso érosion oyo eza na Matadi Mayo hôpital ya l'état ya Matadi Mayo eza na kati ya avenue dispensaire bapesa kombo avenue dispensaire po hôpital yango ezalaka na mukie ezalaka na dispensaire siko basali hôpital ko bandako ebele ba hospitalisaka bato makambo nyonso eza wana bandako eza ebele sikoyo bazwa na mabulu te basi na lobi na yebisa bino makambo mabulu ata libulu moko te ata moko ya lokuta ezalaka te so bolingi boya ko vérifier Benua Ntakomba Blue Cheer Benua Ntakomba Benua Ntakomba Benua Mundela yaki na vie ya échantillon aye na vie ya échantillon yango moto azokanisa soki azwi mwa motuka ya occasion de rock alobi azwi yango na kombo ya Yesu mais siko akompare vie na ye na mundele soki lelo balobi Congo eza pauvre soki balobi Congo ezali pays pauvre bongo babita nango bakozala bariche me babita baza bapauvre Même au bandana numéro 1 Tina Souka, nous sommes des pauvres. Les gens ont coloqué dans la prison. Tout le monde est prisonnier dans la prison, mais la capitale générale, la chef va pavillon, Aliaka bien. Mais en tant que prisonnier. Donc, ce qu'il faut beaucoup mirer, pas pour libérer tout le monde. Direction originale, dans ma boîte, c'est pas balandi bouti penza komona musala munene oyo émission environnement ekitaki bongo na kati ya quartier Matadi Mayo bakendaki bongo kosolola na bandeko oyo bazali pene ya érosion bino moko boyoki bandeko ndenge bapesi bavi na bango boyoki ndenge bandeko baleli bamapango bazaki nango ekei bandako ekei bazali lisusu na esika kokende te tozali penza na pasi makasi tozoka pasi mpona bandeko na biso na bakondition bazovanda na mabulu eza bisika mosusu bazovanda na basite oyo ebotami sika courant meme ekomi te mai ezokoma te bazovivre penza na bakondition moko ya pasi na kati ya mboka na biso mingi tolobaka tozalaka na bolingo
ya oyo toza nango tosepelaka na oyo tozali na yango soki totie oyo toza nango en considération tozosepela na oyo toza nango bandeko na biso bakozala na pasi te tokoyeba kosunga na biso tosunga mpe bandeko baza na érosion mpo bazoyoka pasi babimisaki bambongo na bango oyo bazwaki na pasi mosusu na commerce ya mapa to mikate oyo akenda koteka na balabala asombi lupango lelo soki érosion ememi lupango wana ndeko wana akosuka wapi akozwa lisusu mbongo wapi abanda kokangisa mpo asomba lupango mosusu ezali mpenza ya pasi bandeko basengi epai ya bakonzi kutu bandeko mosusu baboyi koloba babi tokoloba te tobanda kala solution ezalaka te kasi biso toza na solution te tozosenga epai bakonzi ya likolo toye kozwa makambo to mpe babosenga ya bandeko oyo baza na eteni wana oyo basibir baconséquence ya kotika mapangu na bango ya koperdre mapangu na bango oyo baza lisusu na moyen facile te ekomema bango lolenge babande kokende mpo ezalaki nzela tomoni ndenge bandeko bazobundana na force na bango manuel mpo batonga to mpe babongisa nzela wana batie basaki bazotia babambu ntango batie babambu wana babambu ekobota ntango bambu eboti automatiquement nzela wana ekangami nzela ekozala lisusu te kasi basengi na bakonzi bointervenir na likambo na bango bointervenir mpo baza na pasi bozongisela bango nzela soki fulu ebongisaki érosion soki fulu ekataki érosion kolikya érosion wana elingaki ezala lolenge oyo yango ezali te po érosion wana eza na 14 ans d'existence banda yango ebanda bandeko mosusu batatone ebanda na 2004 to bazoyeba susu te ebandaki moke kasi malembe ezopusa bino moko bomoni na bapoto ya courant edindi na érosion ntango érosion mai bakangaka yango te kasi tozwa nanu précaution ndenge bakoko nso balobi ete mosapi soki nano ezoki te eza temps ya kokanga yango avant ezoka to wana deja si ezoki tozwa siko considération to mpe totia mayele totia makanisi nini esengeli tosala mpo tokoka bongo kokanga érosion wana mpo tokoka bongo kokata yango ekoba te mpo ndenge eza wana ebandi wana te ebandi mosika bino moko bomoni mpenza ya mosindo nango ndenge bandeko kutu bazalaki me tozalaki na kokoso kokoma ntina kati kuna mpo ezali libulu monene okokodinda na libulu wana te ezoya au fur et à mesure ekokoma ti wapi oyo yango eza na suka te ezopuka kaka soki tobongisi te kasi soki tobongisi kolikya bandeko baza pembeni wana bakozala mpe protege bandeko mosusu balobi meme baleli na kamera babi mbula soki ezobeta biso tolalaka te tokolala ndenge nini tozoyeba te mai ezokita na position nini mai ezoya na position nini dofo tozala kaka ya kolamuka totalaka ndako ekokweya to te soki mbula esili nde bongo tokozwa ntango ya kolala bandeko na biso bazosufrir makasi ntango yo olali na esika bien ozokanisa bandeko na yo te ezosala mpenza pasi bolingo eza te tozala na bolingo soki bolingo eza considération eza nyonso oyo ekokoma nango facile eza likambo moko te ya kotungisela bato mpo oyo nde eza bongo ekomi daa motungisi yango bandeko ya quartier na babi ekomi motungisi babanda mbula nini baya bakonzi baya badepute baya basenga baélection soki bovote nga na kobongisa na kotonga ntina lelo bazwa bavoi bakenda bandeko baza na pasi to intervenir mpenza tosunga bandeko na biso toza biso na biso tolingana tozala na bomoko eza mpenza malamu mingi bino bakonzi bozalaka wana mpona peuple bakonzi boza wana mpona peuple bandeko bazolela basengi bakonzi boya kointervenir boya kosunga bango bosunga bango baza peuple na mboka oyo bino bozokamba boya kosunga bango bazonyokwama na érosion matondo mingi mpenza lelo tolobelaki likambo etali bongo érosion tokitaki bongo na terrain bino nyonso bouti bongo komona émission na biso ya environnement ekomi mpenza kobenda suka
tozwaki bongo lisungi ya équipe technique oyo wapi tata zubila tenda asungaki biso na baimage nyonso oyo bouti bongo komona baérosion tozalaki na bango elongo mpe tata futila bazalaki elongo na tata zubila mpona kosunga biso na nsima ya kamera matondo mpenza na bino baye bozopesa biso ntango na ntina ya kolanda émission na biso ya environnement tokutani bongo mbala nsima na numero mosusu kaka ya émission na biso ya environnement kimia ekoka bongo koyingela o mabota mabino Lobaki to kotia bongo pe makanisi ya bana batuna. Yeah, yeah.